none soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision botondi boboto esengo za lepa na bino kasi toyelelo na lisolo esengo te lisolo ya mawa epesi pasi bandeko États-Unis bokota bota la makambu oyo esalami na États-Unis lisolo tokobetela yo esalamaki pratiquement le 21 novembre 2022 kasi pona nini tozongeli yango lelo tozongeli yango po ezu en plein micro aux États-Unis et panzai na ba réseaux sociaux na ba journaux nyos aux États-Unis di kambo ezali ko salama comment est-ce que moi na 10 ans a tiré maman na ye na lisu a ju munduki wapi a yebi ndenge ni nesika ba bomba ka munduki epesi pasi ya kosakana te bandeko maman oyo to jeune fille jeune maman oyo na âge ya 44 ans kombo na ye Kaya Laman bande ko vanda na ville ya Wisconsin bandeko en États-Unis surtout prononcer yango très bien Wisconsin surtout prononcer yango très bien tebo comme na biso na message alors moi na o atanga quelque part maman o atanga bana msusu bibale basa total 3 to ko dévoiler bango te parce que makambu oyo et ça déjà na justice pour na ndenge mwana abomi maman na ye mwana d'après ba rumeur d'après journal moko songolo na rapport ya police oyo balobi moi dans un problème mental ndenge maman na wana leki ya na yemoka lobi maman memaka leki na biso plusieurs fois et pas ba psychologue hôpital ba mona ki mwana azana ba symptômes ya malamu te mwana
moko aganga ye moko moko asalaka makambo oyo sepelisaka bato te donc mwana avait des troubles mentaux mais babandaki kozeleseka na hôpital pour internet pour apesa ye bakisi. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand même mwana wana malgré ma condition oyo aza nango mwana akendaka kelasi na ye kelasi. D'habitude mwana mama la musaka 6h30 abongisi ye ti ba 7h mo boy bake kotika ye école akei. Alors jour wana mama ala musaki ye 6h juste 30 minutes avant cela boyebi bana ndenge bana biso ya mikolo oyo na ba téléphone Android oyo téléphone oyo koluka makambo. Mwana soka na école de primaire, moi je vous conseille au sombela mwana téléphone te sombela peut-être tablette oyo game kaka betaka mais soko pesi mwana téléphone azana possibilité kotala makambo ebele biso to kolaka to yebaka mamba téléphone te yango mona tana kimukolo boye pona kokota ba domaine ba option sur na téléphone et so compliqué biso que mbana o ba o mikolo na télévision na ba téléphone Android o ba ebi téléphone ko leka yesu masia tala bana ba bota ba déjà ba smartphone ba bota ba kutu déjà ba éclat ya place ba kutu te ba smart TV biso to bota maka TV za kutu ya lisu moko ya bakoni to ya bakoni TV ya couleur et ça kutu te ya noir blanc. Moi je me rappelle tant on a monaka TV en couleur ba liboso na mon TV en couleur match la gisa na bisa c'est quoi ça, c'est de la magie na kimi mbao na ke robenga ba camarade na ngai na moni télévision ezo la kisa stade couleur vert ba joueur couleur walati ba camarade na ngai ba boyi ti to memaka to yekota le sika ngo boye to mon télévision ndengo wana et puis télévision qui a couleur mais ba koni. Donc époque et ça la réalité nango biso to comprendre makamsu mais bana o baso to bota mikolo yo baso comprendre baso mona nyonso tout normal. Moi na soki a mone loko ayebi possibilité ba parenté et surtout que maman o ya 44 ans asali bongo femme seule yango makamsu to ba femme seule pe il n'est pas bon que la femme soit seule. Basi o bosana mabala bosana mambala na bino oui na kata libala problème ezanga kate bitumba ko so ba pipili mungu ya libala to bimisaka libala na ndaku te okubimisa libala na ndaku makamsu se komela yo impossible boza sho soki papa zaka na ndaku wana mwana inga ko matana niveau sa munduka tirer maman là non parce que ba maman bazaka na négligence sa te maman o azaki na bana na yemisatu papa zalaki te femme seule na basi. Yama ekoma ko réunir ba kilia libanda femme seule et comment le la trophée moko boy so mo ça yé moko nde ba pesa bango trophée non ça erreur au sakalate. Quand le papa n'est pas là, qui te dira que quelque chose est bon ou mauvais? Le papa doit toujours être dans toute famille. Je vous dis vraiment frère. Maman a besoin de ma kanisna yo benga na mobali. Ma kanisna yo tika yo mo femme seule pour ba pesa ka mbongo ebele o se tromper. Zalaka toujours na mobali na parce que mobali aza aneloko te aza la pembe aza la mkuse aza la aguna otene wo lobaka wana soka ali wana respect na yo ezali sécurité ya famille na yo ezali. Mwana oyo wali ko senga mama na ye asombela ye casque de réalité virtuelle. Webi casque de réalité virtuelle c'est na expliquer le badele kuna bon ba casque yango so de film mo na kati kuna za la kapeta ota la film moko fiction mo ça la ozo kitana montage ba bloko exorcisme quoi bloko mo za ba fiction musupa za bloko ma bena kati so mo ba film malamu tie biko ko bang voilà bloko ya ko bangi sayer moko moi na yebisi mama sombela ye mama esaki na sana mbongo te je ferai mama azo dribbler kaka moi na zo insister moi na kangi yango n yango senga pe moko parents soki moi la sengi loko yebisa clairement papa possibilité zalité to jimbongo to kosomba moi la kangi n sikoyo d'après témoignage d'abord to ko talande abu mama na ndenge nini moi na bakanda wana. Alors un jour avant maman kufa wande balobi mwana maman wande ko sokola talaka mwana 10 ans États-Unis bokomi mwana 10 ans a juste téléphone et maman carte maman a commandé casque de réalité virtuelle wana Amazon et maman commandé ngo pe asi a commandé ngo déjà a fouti pe lokola maman muta fouti. Alors lobi nango moi azaki na bakanda maman aboy ko sombele casque de réalité virtuelle au moins yé mon rassemblement de la combo ya maman pa yeba ke lo mo côté
Qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, maman, à la moussaka mouana wana, 6h30. Alors, jour wana, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à maman. Peut-être maman, elle est un peu beaucoup plus rapide. Il faudra que quelque part, on ne sait pas, on n'a pas donné de détails. Maman, la moussier 6h. Maman, la moussier 6h. Tant maman, la moussier 6h, a bongisi e consultant c'est la ka maman bongisi pe mwana fandi wana ba yaya pe basana ba chambre na bango ndese la ka maman pa côté to bonga mat arme et la kalanda kuna bango boyebi na ba école ko États-Unis to na pays mingi développer le tour de l'homme ezali ba permettre au mutata na un port d'armes ça a permis à condition que osana mikanda nyo surtout maman wana n'oubliez pas qu'elle est femme seule azalaki na arme na et surtout ba américain presque nyo surtout ta sud africain ba la kala minduki na ndako. Tout le monde a vu que Munduke Sakisika wana. En cas de problème, à Munduke Sika, mais et ça qui n'a coffre fort. Clé nango et ça la capa à maman. Parce que la clé quelque part, nana, que Munduke ça très dangereux. Nana, vous pouvez imaginer que Yosa Munduki au tiré non. Tant que maman qui est au chocolat, ça m'a ça bima salobo. Moi, na il y a 10 ans, bah il y a à peine la chambre, bah il va quitter. Moi, na nzo accueilli à Fongo la jui. Munduki na coffre fort wana ye aye pa maman na bango na chapa a tiré maman na lisu tanga tiré maman kwei ya kufi do sur place ba ya ta ba kindengo ba ye ba tiki mwana bwaki munduki abandi kolela azongi ki mwana tango abengi police ye tango police azo interroger bana do yaya abino mwana biso lek le ça na problème mental maman qui est dans l'hôpital ba lebele ba se saraye kaka na ebiti. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors na loi américaine na loi ya ville oyo Wisconsin hein, voilà so na lobi bien te boko chenga bande ko états de Wisconsin boyebi que États-Unis ça état fédéral état na état ezaka na jugement na ngo za ndenge basala ba kamna ndenge na bango mais supervisé à pouvoir central à Washington. Alors, na état oyo, Wisconsin babi, soki mutu abomi, ata za mwana mukie, bako juger lokola mukolo. Alors, na état wana, soki mutu abomi mutu bakondanaka 60 ans de prison. Soki mwana oyo ya 10 ans, ba findie guilty, ba findie ke aza criminel, to akwei na cote, na jugement, mwana oyo ya 10 ans, akokota 60 ans de prison, pour avoir 70 ans. Est-ce qu'il y a kokoka? Tala ba conséquences. Si ko yo koko na bango, tangu mwana akufi, mwana na ya kufi, famille yeti. Koko na bango siko mutato pesa témoignage na police. Wa eza na rapport à police ya ville autotang na bino kombo. Kombo ya koko na ye eza Loretta Man. Mama kombo na ye Loretta, mama ya mwana wa 44 ans kombo na ye Kayana Man. Mama na yedo koko na bango na ye Loretta Man. Koko na bango ya lobi boye. Tango na sokola na koko na nga moko azalaka na ba symptômes moko be koko na nga sa yebisanga ino azalaka na baninga moko mibale des camarades ya basi spirituel oyo ba yebisaka ba kambwa sala. Sala boyo ya sali des camarades wana spirituel. Amona bango te ba yebisaka sala makambo sala. Tango nga ko tirer, il paraît ba camarade no ba yebisaka qui est attiré. Est-ce que c'est vrai? Tala kunseki, tala kumamba. Tote koloba awa ke moi na ba problème spirituel. Spirituel. Ba problème mingi ba parents tout ça la attention. Surtout tant que la maternité aux ali kobota. Maman c'est là qu'on a vu de prière. Papa peut na ko là qu'on a vu de prière ceux qui maman qui kokota. Boyebi ba mile lokola ba hôpital wana ezala ka ba exorcisme belé ba kindo ki be esprit ma be c'est là ka trop. Na kidiba boyo komona okoti bakokota mwana wesuma be okomona pe mwana mso abotama laki na ibia abotama kibia bandeko tango okenda mwana hôpital mama okenda mwana kilo okenda mwana contrôle tout ça très attention toyoka ba mwana mingi okomona mwana zaki bien ta goksi un certain âge 5 6 10 ans boyo mwana yeko beba oyebitelo one bebisi bandeko bandoki ebele ba mtema ba sana hôpital wana ba changera bana ba esprit wana toyokaka. Est-ce que moi oyo ba conseil espiona na ndenge ya kindokite et surtout ba parents c'est la très sévère bana ya mikie to yebi que ceux qui papa possibilité zali
elle moko na chambre ya bana ataka télévision. Mais moi je ne vous conseillerais pas. Na esi to beta ka masolo oh pona biso batu ya mangala. Tika mindele basala makambo na bango. Biso africain, on ne peut pas oublier esika to outil. On ne peut pas oublier culture na biso. Télévision et ça rappelle la chambre de parents. Tona ba ya o basi ba koli. Bana o basala moins de 18 ans ba la télévision na chambre na bango te. Et puis ceux qui est rekoki bana ba 2021 ba kende kola la polobi classe. Ba film o lutika bana batala ka mingi. O film exorcisme. Eza na film moko ba laksa so nini na kotanga kombo te mona moko ya mukie azaka anglais bo ata ba net kombo na ngoye bana porter batma dessin animé. C'est très dangereux. Diable ali wa zoko luka moyen ko exorciser bana. Tout cela attention bandi. Ba film d'horreur, film ko bangisa, film wana ko linga kate mwana na yo atala yango. Ba to anta ba conseiller film wana, tanga ba sala film wana, tanga otala ngo, esprit wana, et ça la 70 au moins 70% eko ipo kota kata mwana na yo. Ça je vous dis la vérité. Tout cela attention. Tala mwana abandi ko insister kaka maman na ya sombela ye casque de réalité virtuelle. Casque wana biso ata mukoso la tiango so esprit okubanga muta attention agotala casque wana te. Muta attention agotala ngote. Ba pays oyo ba pays le kola ba na moi ba développer le ko pays Europe et Amérique na Afrique du Sud zalaka ezana ba jembo za na Monte Cassino so botala nga na Afrique du Sud awa na Monte Cassino so côté à droite kuno moi est-ce que ba côté raboye ba futa mbongo bolati ba casque de réalité virtuelle wana mona osomona le kola bozo tabu en espace ça rappelle bien tu n'as pas un cœur sensible au go piquer Chris Bokufi taile ko mona osenga taile ko mona osenga mama peut temporiser ye a gelé ngwana mwana kankanda kangi kanda chose grave mwana ebi nini ki à la mukara 6h30 mon maman la moussier 6h juste est-ce que ba de ami na ye wana spirituel wana bango ba commanda ki attirer maman siko soki procès balandi procès silé qui va trouver mwana azana tort azana raison te azana culti mwana wana okende pona 60 ans de prison et peut si passe ya ko sakanate peut-être mwana okota prison pour rien bazo insister yango na état wana soki mutu abomi mutu osala mwana muko za nani bako juger le kola mukolo siko eloko ne sauver peut-être pour basolo bazaki na problème ya santé pour mental yango ne sauver mwana oyo on ne sait pas. On ne sait pas. Tala ba réalité mususu salaka. Ba réalité mususu. Siko mwana miti oyo ba futi belle ya $50,000. Mwana wana azoko fana nanu epa ya koko na bango. Loretta Man. Juste à ça que procès et banda susu. Alors pourquoi tozongeli masolo oh parce que ba maman aux États-Unis mingi surtout la ville oh salami Wish Koshen babino l'état tela o makambo oyo bana bango ebele bana ya mike ba komi na mobulu moko impossible. Qu'est-ce qui se passe? L'état tela makambo c'est comme si bana mingi ya mike ya ba moins de 10 ans moins de 17 ans ba mentalité moko impossible. Ça dit à quoi? Est-ce que ça dit à bloc otoliaka et ça dit Satan koti exorcisme na ni milia bana mike ningo osakana to ndenganini. Oui, ça quand États-Unis partout. Est-ce que mes parents, vous avez remarqué que bana ba comme na mutu makasi moko impossible. Bana ba comme na mutu makasi moko impossible. Moi na pena okondisi pena bien tchako mukolo. Moi na soko manquer parents lokola muninga na ye. Bis lokola ndingona te. Qu'est-ce qui se passe? To sambelaka. Nous les Africains, to boss na eseka to utite. To zi moins chance ya ko vivre à Libanda na ba pays où ils ont développé. Mais to boss na culture te. Ba maman, est-ce que dans Congo plein de gens qui viennent dans l'Afrique, partout en Afrique, c'est ce que vous allez, tout le monde africain. Est-ce que vous avez au Congo ben non balanda kuna. Mobile au bena pese li mbongo, à côté na chercher ce thème, pour lingana pena bien, aller aussi au bengani au tikala na bana yo moko ko femme seule. Est-ce que na Congo salam? Na Congo salam. Est-ce que ba famille no ba lingande ngwana? Mais pourquoi ce comme na Libanda a petit lieu bandi ko lata biso, bo banda ko sala yango? Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Tozonga batu. Tout ça dans pays où ils ont développé, to copier ya malamu, mais ya mabeto tika to copier nyonso te ndengwana. Sino bana bakobeba. Tala mama oyo. Soki mobala na zaki na ndako, azaki na mana bal na ye.
est-ce que mwana kwa kokende kozwa munduki asala makambo wana soki papa alaki wana epesi pasi likambo ya boyi. Voilà, suite nango na bakateli mwana wa te tango bakatela mwana suite tokozonga lisusu to ya ko expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé. Tala lisolo mukie o to bomelaki yo na tongo ya lelo ndenge mwana ya 10 ans s'il vous plaît attirer maman na et puis comment est-ce qu'il a précisé la précision wana ayaki peut-être na permis attirer maman na lisu to ndenge nini epesi pasi et ce qui nous étonne avant, un jour avant, maman n'a koufa, moi n'a si à côté sur téléphone maman a commandé dans Amazon casque de réalité virtuelle yemoko le coup la maman n'a pas sombi. Bana ba comment manipuler téléphone de moi bana il y a 10 ans na yebité. Esprit ne côté de ma casse na côté de kiwa. Esprit ne pécie intelligence et pécie connaissance et pécie ma kamune surtout ba maman n'a insisté na papa parents n'a insisté. Ceux qui ont mon film moko besoin ba science fiction. Film wana ba bomara ba tout. Film wana ba histoire bien te koti kakate ba no ya mike batala. Pour bana to ba okola ba ebelo ko mo te ba copyright o ba zo mona wana parce que pour wango amona ko ça réalité moko normale. Or ce n'est pas ça. Tout cela attention. O to loba kité. Torobi boyoki. Merci na sponsor officiel ya chaîne Oyo Mama Charlotte Kaputu la dame de fer habilleur officiel ya bana na bino yo luka olinga moi alors tablamba griffe moi alors ça a toujours bonzenga ngengaka benga Mama Charlotte partout aux alliés en Europe aux en Amérique aux en Afrique partout na Congo wapi ba ko sala o delivering esika aux alliés ba ko ko tiklo bloc esika aux alliés s'occuper olingi ndeko na yo mwana nkasi aya ko tanga l'école d'aviation d'Afrique du Sud benga peka ka Mama Charlotte akusunga yo. Voilà, to suki na biso awa pona lelo tika to pesa matondo na batu oyo ba soutenaka biso et pekoma ndengo wana parce que il faut reconnaître les gens. Il faut pas être ingrat, il faut toujours la gratitude. Merci beaucoup Théo Ongandu, voilà, Théo Ongandu, directeur général de la protection service PTY en Afrique du Sud, Youmela, Théo Ongandu, Yonde Mankambu, na Monaki. Grand coucou, un clin d'œil spécial na Ladi Lukelo, na Valence en Espagne, Ladi Lukelo, Yonde Mankambu, Youmela. Na Bossanité, Solange Timba, depuis Bundes, la première dame de Bundes, Solange Timba. Au commis, c'est qui est bien. Voilà. Grand coucou à toi, au couple pasteur Simon Kivoloka, maman prophétesse Albertine Kivoloka, Mbotenayo, apôtre Simon Kivoloka, Mbotenayo, maman prophétesse Albertine Kivoloka. On est ensemble, on va à l'église de la Belgique, mais on va en Allemagne. C'est qui est bien. Voilà. Merci la coordonnatrice de la chaîne Oyo, ma Marina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ne courbir un virage, to kutani susu, kaka lelo ba air moko pona numéro mususu ya radio le collé ma solo. To partager bande ko ba chaque fois. Ceux qui les solo intéressés ote, peut-être ko intéressé de komoko songolo et sikamoko pakala. Mama Chantal Kitenge, mbote na yo, wana ba fidèle. Tété la tétoise. Boza ebele, maman Emily, boza ebele. Na boza de binote. Yal ici, on est ensemble. Maman Yolande Balengo, la télévision, mbote na yo. 100 kilos na boza nite. GG News Télévision. Alex Tima, Koya, Oumela. Chap. Echara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte
en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman. Ils veulent tous devenir riches, mais avec le travail.